dance around the next corner. Bana Kinshasa e bongo bana ya poto diaspora mobimba lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Alu, c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium nyonso koluka awo kozwa kosamba te yo pe motozali na posa ya ndako na yeza na kitoko yo wapi lokolo lulaka bandako ya baméricain to pe ba nigérien yo pozali patron ya entreprise ozali na posa ba bureau na elata balele ya sika ezala bien équipé yaka na Jafar Alu ya kosamba te nyonso koluka awa bakosalela yo kitoko yo wapi fabrication ya baporte ebongo bafenetre ebongo bagarde-fou na babe vitre ya kosamba te ndenge bomonaka bameuble cuisine, c'est-à-dire bacuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique awa na Jafar Alu bazali kobeta yango dada ya kosamba te welela bandako ya mikolo yo ezali bongo équipé na menuiserie en aluminium po na mbongo ya mokie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mur rideau na cloisonnement bureau nyonso awa na Jafar Alu mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa lelo naye ko présenter bino Jafar Alu tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona bandako na bino na ba bureau tel que ba porte, ba fenêtre, ba garde-fou, ba mur rideau, ba meuble à cuisine, na cloisonnement ya ba bureau. Pour la couper sa valeur, pe beauté ya banda kuna bino, bosalela aluminium ya qualité. Na lobi bien aluminium ya qualité na Jafar Alu. Jafar Alu eza ko assurer bino un travail de qualité fait par des professionnels ya métier en commençant par la fabrication ya ba porte na bino na ba fenêtre ainsi que biloko nyonso na transport ya komema yango ko bana na télé na biso tina chantier na bino pe composer yango selon ba norme ba mama Kinshasa ba papa pe ba jeunes entrepreneurs ba bureau ya kala esila ba bureau ekoma lolenge oyo bozali komona awa na Jafar Alu ba pesi bino opportunité tena ka ndengo moni dépôt na atelier ezali bien équipé tunanga nini opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati baye nango ntina kati ya chantier waso okanisi esili tete babandi mpe kopose tala elonga ye ngaye otuninga adresse ezali place kobunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OV2 toza bongo na commune ya Limete Funa toloba lisusu nini yaboye biso nyonso toweli na Jafar Alu pour que bandako na biso ezala bien équipé heke yo